Capage TV. Capage TV. Jamais au tika le monde, jamais na tika le monde si la TV, à lui ngana belvi to yoga na te. Jamais au tika le monde belvi na TV à lui ngana si la to yoga na te. Soko tuni belvi na TV ayi soko ke wana mutu nga tala kutu ngam na idara fungula chaîne tout ça. Soko tuni si la goto ngana to un problème te yem ta sunga nga na fungula chaîne na ngai yem ta la kisanga boy. Mais bateau ce que vous sonnez avant boba ridicule. Boba ridicule. Mutu alinga simba kisi. Alors simba nga. Mutu alinga comme PD pour un film. Ça dit eh ben le musu na loba ma émission mobimanga. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un jeune comme moi, là qui n'est pas PD, pour pour aller à la TV, pour pour ça me fait mal. Ngai butala ngai kolia lipa bacha dendo lipa bacha dendo na kati ngam tala kolia eloko wana eza masa na gesho. Gesho spoon mtala ke balia lipa bacha dendo na kati. Na goma pe fan na goma lipa na dendo. Dans un moment que tu lis ensemble ba Pierrot nan to mona na biso eloko et puis moneti to zoneti Pierrot empoisonné nga. Bon azwanini. Ça dit aro salango d'abord le lobby la président la Caleb te la pression mbote belé président lo barabi bon so na ki pour ça empoisonner mutu bon ayo ki pour ça na ke lukana poison wapi et puis l'état na ke na ko somba ngo wana na ke lukana somba ka ali na sombi bona sombi na ko tshelo ndenge ni na bando lukana siko ta ndenge ni do boka ngaka ozomona ba vena bano ba obima o baza la posa vraiment ba mo tourner mais ba changer là on to changer ba changer longo forme ba longo de bino boya ki ya prière ya na luka yo nzambe po afulanga ba me fois que luka moi asimba on ba PD akoma PD fona zamo ba mama mo mikolo misatu ba bokolanga ke ya musala encore ma pe bona pièce quand de ocholo ba ne bandeli to ye fo asala la tsake naza mobile to kisi na ngande mo likasa mo lemo mais il y a un pasteur parce que dans la nablo tu prêches les gens. Phénomène ou un comme casse. Mais moni ngai bana na kota cinéma na mona mutu ba empoisonné te na film na cinéma. Na mona na ngate. Tu vois? Je peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Ngai na umeli na kopo. Na sali longtemps na jouer là batu nyonso. Je sais pas. Non na mona te ba empoisonné mutu. Non à part peut-être vient na biso d'être force personnel, mais on a évité acteur nous sommes à poison, on a évité ceux qui n'ont pas poison, moi je sais pas. Bon, on a évité milliers nini, bah tu vas côtoyer. Oh ok, on a poison n'importe où, na famille, na amis, pas nécessairement dans le cinéma. Mais c'est pas parce que dans le cinéma, aux yeux poison que bah empoisonner dans le cinéma. Je ne défends pas quelque chose. À moins qu'il y ait un poison pour des raisons ça. Mais ce que y a un poison, et que je n'ai pas la famille, je n'ai pas la ninga to bimana bango, je n'ai pas la bisika na kendaka parce que en dehors du cinéma, tu as la vie na biso. Au bon, na vie na biso to menaka, au coup tu as na place moko boy peut-être il y a poison na yoté. Au bon, il y a peut-être prévu pour na bat mususu, mais le gros alagi wana liagi biloko ça peut aussi t'attendre. Les gros anango batila mususu mais le gars biso to bela. Le gars ya yebani, il y a peut-être yebani mais bato baliagi na bango le gars ba yebani te moyeto. Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Bana bazo 6 examen d'état. Kalami était yango examen d'état ezali kobima.
collège des carrés ensemble, la King Service, basé vraiment en partenariat officiel. Donc, parents nyonso ya lingi mwana na ye, o ya revara mwana na ye ake de kotanga na Canada. En tout cas, opportunité yango oya. Bon, bozana moi mike bosunga bana. Et bien bo sala berere bo ki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant. So bozaki mbongo botindikeli mwana voyager, bokanyi motema 4 à 5 ans, akoyi mutu munene na mboka, bozui vie. King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo, King Service à cause de la charge à partir de $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui, ko banda déjà ba démarche ya ko bongsela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakanta so kwa zimbongo pa bongsela mona venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo ya soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo etikaka soni. Pour na kozwa visa d'études parce que ba visa ou prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce que vous avez besoin moi na yo azwa visa d'études en tout cas collège des carrés est disponible pour la barre na bino nyonso. Ba frais académique, il faut que foot yango bien avant pour ozala na ba norme ya collège des carrés na King Service. Télévision na essaye bino, so na bimi libana ya pour na ba surprise. Bolobaki to bozo kotisa te bozaka kaboye bolukela biso ba artiste comédien o to mona kala o vraiment baza batasu to joueur mingi biso moko sikoyo na zui vraiment makolo na ngana banda ko tambola ko kene koluka bango ngai moko quand on est na répétition na kangi président pour la ngana bien que pasteur pour la ngana je regarde bablo na chaka na mona que pasteur par rapport ya monde o ya ba jeune ba exemple pour la ngana baba ada icône pour to banda ko tala bango lelo pe ba jeune ebele ba tala bango na TV ba pesa ba jeune vraiment ebele vraiment envie ya retourner yango le to kangi na bi ke aza tellement occupé que alinga ki TV na kanga mikara na o raté te tozo mona déjà azanga morote na président. Bonjour président. Bonjour. Ah santé ça va na moi le rôle de les até hein. Naza na bien. On va bien. Pour le monde nzoto déjà bon voilà tout notre santé ça te merci. Tout là. Président le to yambi na capage télévision. Ara to kiti de son. Capage. Masana ngai pe mbote. Le to na Sinac to kuti pleine répétition. Tu veux que to kangi bino moi na kangota moi 20 à 15 minutes moi to ba lingara yo ba fan no pe baza ba abonné na capage télévision. Bon, pour moi, on a bien un pasteur hein, parce que je suis vraiment bleu rené belé. Oui, hein. Dans un moment, parmi les bateaux, on a la nara vraiment. Total, on a la sous-bassement. Total, on a la sous-bassement. Moi, par rapport à moi, qui est encouragé. Et tout le monde est jeune et belé parce que les jeunes et belé continuent dans le monde du théâtre. Parce que vous avez un rêve. On peut savoir que vous avez espoir maintenant. Il met au monde théâtral vraiment pas jeune la place est mal mais tout au moins l'aura bazoya ko kitisa bon mais ba kitisa onde ba kitisa papa que tout le monde alelo banda bandaku eza ba parents mususu avant na tala yo aba mwana nga fa ko mo jouer bon mais ce total lelo phénomène rando na monde ta groupe oyo oya raté na okene kuna te na sala boité parce que kuna la ligne raté mais tant biso to na hôtel la biso te vite on nous la blo raté biso on ça so éducation malamo bon il y a une chose OK ba artiste ça ba éducation en masse tout ça ka pe ba éducation en masse tout ça pe ba déformateur ya masse donc maintenant c'est ma éducation mais ba déformation peu. Donc du coup, les deux marchent comme ça. Motumsusu a ça la cinéma Bitumba.
Nous sommes ça le cinéma, il y a passion. Nous sommes ça le cinéma éducatif. Nous sommes ça le cinéma d'amour, ainsi de suite. La diversité, on a et ça va bien. Alors, on peut empêcher Moutouté. On a évité. On a empêché Moutouté à ça le cinéma, où il y a l'ingé. On comprend. Alors, mais dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir un objectif. Hein? Un objectif, un contenu et ciblé, ciblé par rapport au message que nous avons apporté, hein, par rapport à jeu d'acteur et ainsi de suite. De deux, ceux qui sont jeunes, parce que tant que baye bakuti mingi bazana ba groupe te mingi baye babandi maman na banzonzing bazana place où bazu formation te aye abandi maman koleka na TV alors que biso avant koleka na TV to ça une année ba répétition na nous na ba sinar et tout alors bazape muto ayebi musala te a un objectif te ayebi te kende to zabwe il faut aller à Canal+, il faut aller à A+, il faut aller à la chaîne minene. Il faut tourner des films. Au-delà du théâtre, il faut tourner des films, il faut tourner des séries professionnelles. Quand tu as ces objectifs-là, lorsque tu viens, automatiquement, il faut atteindre des objectifs. Mais il y a un esprit qui est ça, il y a un théâtre. Il y a un cinéma, il y a un joueur dans le film, il y a un se comporter dans le film. Il y a un roi c'est que ça va tout bien, le roi ça bien, le roi ça boga, le roi ça arrogant, surtout. L'acteur mingi lelo so ba jeu bazaka ba arrogant hein baza arrogant afinga ka bato akritika bato asilikaka ba jeu d'acteur na biso ya kanengwa mutu mo boka kazane ka impoli arrogant c'est tout c'est pourquoi parce que yango na kuti omoni akuti mutu boy asala ka boy fille boy a se comportera boy mutu boy alingi tu vois un peu tant que ya akuti mondo wana basala ka nengwa na yepa kuti ka nengwa habite que cinéma zali ça expression. C'est-à-dire, dans cette expression, et dans cette émotion. Comment transmettre les émotions? Dans les émotions, nous n'avons pas que la colère. Tu vois? Mais est-ce que cet homme sait comment on transmet la tristesse? Comment on peut pleurer? Comment on peut transmettre l'émotion dans un jeu? Comment je peux faire pour que nous combiner émotion et expression? Comment je peux me comporter sur scène par rapport au film? Au moins, le film va comment mais le acteur a joué à bani déjà, à quelle arrogance et changer même philosophie à film, tu vois. Okay. Alors, c'est pas comme un film par rapport à l'émotion, à toi, à bien, à film bien. Et à ce film, c'est que ça va bien. Tout le monde ça dit n'importe quoi. Alors, comme objectif est ça, c'est pas ça le roi a travaillé Caleb. Donc, on a considéré maman, le roi, on a considéré ça et ça a été. On a considéré l'autorité. Si on a un monde dans Zonzing, tu vois, dans le monde dans Zonzing, c'est un peu du méli-mélo. Il n'y a pas d'encadrement là-bas. On a un Sinki, Yoye. Bon, yo moi c'est nga zo jouer Sinki, akuta biso après à celui qui après ngai tango bakuti biso olé na se comporter genre vraiment bakaninga te nga peta on Sinki celui nga pena siliki to bebani film gomi ka bongo film ça sur ba émotion transmettre tu vois alors mutu wana tango ya bandi maman na nzonzi abandi par exemple pas ya nani ya na Kapage TV osumona tango bandi na Kapage TV si quoi bi na Kapage TV ba sola na pesa exemple na ebite sur na sinki munzi ba TVT donc du coup ngai pe na sinki munzi ba TV to sola susu donc loko là nani bon na ebite Kapage kana ngando na tanga o mungu susu o te elegate donc mutu so mona bono te asola na bon na tanga Rafine Tumba pe à son âme. Hein, donc, au gâté, à Solana, Moutouete, Karine Mokonzi la baronne, Mastananga, Karine Mokonzi la baronne, la pêche au mode. Moi, Moutounanga, 14 ans. Donc, tellement bas solo la raté, Moutouena, Moutouba solo raté, oh, mon attend à Mastananga. Oh, Nani, Dinana, oh, t'es à Solana, na zone, on va produire ça. Oh, Nasi Laté, par exemple. Allez, on appelle le roi tourner na dinana na sola silate ou bien na comment finir
Non, ça c'est on va faire na bango. Na pas si on a vraiment parce que on doit le roi on de ça faille na maman. En fait, ce n'est pas ce qui doit tuer le cinéma. Leur comportement en dehors du cinéma est ali bango. Mouton se comporter ma bé, peut-être mal éduqué, peut-être ayebine ba inifia batute, ngai na zalaka na sila, na belvi, na dinana, na ngala na cordon, na coordonnateur à cinéma. Ozomona. Donc nazana ba preuve na nga na sala na cinéma. Ozomona. Na ko kenete belvi master nga. Ata ko benga nga mingi na ba film na ye. La kisite ke lokwa sila benga nga mingi te na ko ennemi à sila te. Ou bien si la candidature que l'on a tourné na Belleville que ya ko benga nga kuna tete nga na mutu na ye na pe mutu a Belleville rando ya bango mibale jamais otika lo mona jamais na tika lo mona sila na TV alobi nga na Belleville to yoka na te jamais otika lo mona Belleville na TV alobi nga na sila to yoka na te soko tuni Belleville na TV ayi biso ke wana mutu na nga tala kutu nga na idara ya fungula chaîne tout ça soko tuni sila goto nga na to un problème te yem ta sunga nga kutu na fungula chaîne na ngai yem ta la kisanga boye mais bateau ce que vous sonnez avant boba ridicule tu vois na place on a tout le bas c'est que les lots parce que tout le monde ba chroniqueuse de délai ba on va attaché de presse ya ba otobenga na ba groupe fongama o ba fan ba koma tout le monde ceux qui ngala za attaché de presse na yo ko lali na yo mais ngala police na caméra tana na o fingi la o mutu ebele bazo commencer que bango monde ba otinga ba pourquoi bango ba otina penga te pourquoi Belleville a otina penga te na ke ketekele ata yo moko ça déjà le cordon mais na so na ayebi ke a otina ngate pour ngai nazali cordon naza junior oui acteur mususu pesa la comme moi parce que jour mon côté ngai na ngala vanda na Belleville bena mutu na ngai ya kati ya palais non na monate place Belleville tini mutu a gefing na TV moi j'ai jamais vu ça. Et je ne peux jamais accepter de voir Belleville à Mouta. Ça ne se fera jamais. Nanou na monate Belleville à Tindi Moutou à Gefingi. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et ça peut-être, Moutou Mora, c'est ma fou du roi, fou du roi. C'est la mouki na ya Gefingi, Moutou, tout ça, tu as que défendre. Ça existe, hein. Batoa la bazala kama pe gena. Ah Moutou na tellement pour ngade na so fingi ngape na olega TVT. Ngape msusu sinkim ta olega, albite wana fingi per nanga. Donc ake ko défendre nga ozo en tant que na tinde te ba bakasanga na tinde ozo comprendre et puis nga so finga na TV nga na olega TV te pour répondre yo lugo na parler ola nga na bungo nga na yo lugo na ndako po oyebisanga pour ko finga nga comme ça o finga nga face ozo comprendre donc ceux qui osent journalistes au se respectaka oko ke finga mu douter pour na je comprends pas yo za journaliste comment yo okomi un journaliste doit être impartial. Oui. Un journaliste doit être au milieu du village. Un journaliste a accepté que ngana mutu ya fali, ngana mutu ya fere. Journaliste il faut na yamba fere, faut na yamba fali. Il faut na yamba Belleville, faut na yamba sila. Il faut na te bango ba ko imposer ngate na ko mutu na bango jamais. Jamais. Cordon to moni phénomène poison. Et quand il m'a cassé pour tout le monde à la place. Le théâtre? Oui. On a mon ici, là, notre président d'État France a au père de vie, Kalami, tout ça, en matin, la monde est là. Tout le monde a couffé na poison. Ah ouais? Oui. A couffé na poison parce que mort déjà, les cas qui déjà coûtent avoir face à la émission pour là, on le baquet. A souffrir na poison. Pour lui, on a cassé. Bon. Sincèrement, ça fait plus d'une fois qu'on m'a posé cette question. Moi, je vais être sincère. Ngai bana na kota cinéma na mona mutu ba empoisonné était na film na cinéma. Na mona na ngate. Tu vois? Je peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Ngai na umeli na kopo. Na sali longtemps na jouer là batu nyonso. Je sais pas. Non na mona te ba empoisonné mutu. Non à part peut-être vient na biso d'être force personnelle, ma obi akufa poison. Na habité acteur nous akufa poison. Na habité ceux qui n'ont pas de poison, moi je ne sais pas. Bon, na habité milliers nini bato bakoto yaga. Oyo ke msusu. Ogolia ozamutu, ogolia poison n'importe où, na famille, na ba amis, pas nécessairement dans le cinéma. Mais c'est pas parce que dans le cinéma, aux yeux poison là que ba empoisonner dans le cinéma. Je ne défends pas quelque chose. À moins qu'il y ait ba mutu boyena empoisonner ngai pour des raisons ça. Mais ce que yobi na poison et que
nazala pe na famille nazala pe na baninga tobima na bango nazala pe na bisika nakendaka parce que en dehors ya cinéma to na bavie na biso omoni na bavie na biso tomenaka okokutana mpe na place moko boye peut-être ezalaki poison na yo te ozomona ezalaki peut-être prévu mpona bato mosusu mais loko ozalaki wana oliaki biloko yango ça peut aussi t'atteindre kozala nango batielaki moto mosusu mais lokwa biso nyonso tobela lokwa ya yebani yango peut-être eyebani mais bato baliaki na bango lokwa bayebani te moyen toyeba eza te donc c'est un peu difficile je ne peux pas dire que na cinéma na théâtre congolais nde tolobaka baempoisonna motu parce que moi je n'ai jamais vu ça omoni nga tournaka na bato nyonso toliaka na bamaster badavina toliaka esika moko en tout cas babobo tobande kolia esika moko ngai moto alakisa ngai kolia lipa batya babenga nini dendo lipa batya dendo na kati ngai moto alakisa nga kolia eloko wana eza masa na nga gesho gesho spoon moto alakisa ngaki baliaka lipa batya dendo na kati nakoma mpe fane nakoma olia lipa na dendo tozomona ke toliali ensemble bapiero nanu tomona na biso eloko et puis moneti tozwa neti piero empoisonné nga bon azwa nini c'est-à-dire akosala yango d'abord elobi na ata président la kalem te napesi yo mbote ebele président alobaka bi bon so naki mposa waempoisonné motu bon nayoki mposa nakeluka na poison yango wapi et puis leta nakenda kosomba yango wana nakeluka nasombaka ale nasombi bon nasombi nakotielo ndenge nini nabanda olukaka siko tatia ndenge nini obokanganga kaka ozomona donc eza babiloko mo boye moto oyo alingi atia na moninga poison ye alalaka te animbaka te mais biso lokwa tokoapona motu te ngai soki nakutani na motu moko alingi tolia ensemble tokolia ensemble ozomona c'est vrai que bible elobi na biso tozala prudent lokola nyoka ozomona tokomultiplie la prudence lelo mais eza na bato kaka oyo soki alingi aboma yo akolukaka ndenge abomela mais ata oluki oboma soki nzambe alingi na ye mpe te obomanonga te donc du coup moi comme je n'ai jamais vu je ne peux pas dire que na monde na biso poison ezali ça eza babiloko nga nalinga te parce que ekokoma campagne mabe mpo na koluka kodestabilize biso en interne toza na baproblème na biso toza na badiscussion na biso toza na barando na biso mais ya niveau koboma motu na tokomi na niveau wana te ok cordon tomoni na mosala oyo osalaka ya théâtre tomoni kosali bane ebele na kati oza na expérience oza na mwa monopole wana ya kolobala motu oyo olingaka kota so okoti na esimbi te so mpe okoti ekosimbela bavena bano baobima oyo bazala mposa vraiment baomotourne mais bachangele yango bachangele yango forme balongo nde bino boyaki ya prière ya naluka yo nzambe mpo afulanga bakomi afulaka eluka mwa asimba akoma pede fo naza mwa bamama mwa mikolo misato mpo babokolanga ke ya mosala ankoma mpe bona piese ka nde oti oloba awa na ebandeli to aye fo asala alakisa ke naza mobali to kisi na nga nde mwa likasa mwa lolemo mais yo namoni kozalaka pasteur parce que nalanda biloko na o tu prêches le genre phénomène wana ekoma kasi mais omoni moto alinga simba kisi asimbanga moto alinga koma pede mpona filme c'est-à-dire ebeyaka babilo mosusu na oloba mayemisi omobimanga parce que je ne peux pas comprendre qu'un jeune comme moi nakende koma pede mpo bon nayebi te bon mpo naleka na tv mpo nasomba motuka mpo ça me fait mal de voir que la jeune baye nakopa yango bon nayebi te parce que il faut se dire que le cinéma c'est pas pour tout le monde tout le monde ne peut pas faire le cinéma beaucoup de gens le roi mboka ya pasi eza na mboka moto mosusu mosusu asekisa bien na parler mosusu asa bogar alataka bien bayebisa te yo kosala théâtre ou bien basollicite ke yo ya kotourne ko alati mpe nzunzu aye kotourne non le cinéma ezali baeloko art nzambe apesa moto abotami nango de 1 de 2 baperfectionnaka yango na mosala na répétition la répétition nous donne des ailes la capacité de perfectionner l'art que nous avons reçu de la part de Dieu 3 le cinéma, c'est lorsque tu sais bien jouer et que tu passes à la télé, tu incarnes bien ton rôle. C'est alors que tu peux réussir. Pour réussir dans le cinéma, ça a un succès au baïd, succès au Piero, biso so ndenge moroté. Ozomona. Na succès nanga na osala o yanga junior et koki nanga. Na limite wana. Nzuku nzamba ko betanga na matape na mata. Mais on a ça c'est bon, je me retrouve na tambola makolo te nzamba asali nga grâce nafutelaka te ozo comprendre
nasimbaka moi $100. Hein? Et puis, naza 2 fois licencié dans l'université. Naza licencié en relations économiques internationales. Naza licencié en théologie biblique. Bon, félicitations. Ah, merci maman. Sikoyo, ok, simbakisi, dans le bac, il faut un objectif. Dans le bac, il y a un cinéma dans les TV5 dans les cas, Canal Plus dans les cas, A Plus dans les cas, Maboke TV dans les cas, Kapache TV dans Touna, Sila, Bellevue, Sinark, Chedinga les gars. Et pas Nani dans Touna. Tu vois? Pourquoi on m'appelle? Parce que Junior, je joue à moins bien. Parce que je travaille trop. Na sali ba film international, na sala film, il y a ba film. Na sala ba série télévisée, il y a ba 52 épisodes. Na sala ba série télévisée, il y a ba 78 épisodes. Et ça ba biloko les gars, on a ba nini na ba chaîne na biso peut-être ba éviter. Mais les gars na ba A+, na ba France O, na ba chaîne na minene. Na sala ngo les kaka. Vous comprenez? Objectif nanga ezana tourner na yo okomi PD pour suma mutuka. Bon. Vraiment. Donc, donc baby sino lisunguka boye ou keno lifelo. Mais aussi mbiki sipo osa la succès et à théâtre. Donc là ba immeuble ka mal. Simba ki sont les appels quand même important. Même qui sont peu beaux appels maïla aussi mbangoti. Aussi mbiki sipo osa zoba aller ozo chelika après oye ole ka na succès. Ole ka succès meilleur tournage na moto. Ole ka succès meilleur osa na ndako bien te. Ole ka succès molala ka bien te. Ole ka succès mais osomana lupangu te. Ole ka siko succès ngo eza ya nini. Ngai Junior n'a pas succès à Piagati. Il faut avoir succès dans vraiment quelque chose. Mais pour avoir quelque chose, il faut être intelligent. Il ne faut pas être bête pour aller au Simba fétiche, pour le comme PD, pour nini. Quand tu go baninga ba soma na mbongo ya mutoki, yo ke sombe lango ba tobola kana sima. Ba tobola. Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ba petit besoin lelo travailler. OK. Au-delà de travailler, nous avons l'onction qui nous accompagne. Nous sommes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Nous avons l'onction de Dieu qui nous accompagne. Bible lobby, si l'Éternel approuve la voie du juste, il dispose même sur son chemin, même ses ennemis pour les servir. C'est-à-dire, Moutouaza ennemi, il faut servir pour nous approuver. De deux, Bible lobby, il fera de tes ennemis ton marche pied. Ça veut dire, il faut pas escalier. L'onction nous accompagne dans ce que nous faisons. Quand tu as l'onction de Dieu, tu es jeune. Tu vas t'en sortir. Au monde, Nzamba fungwe ba porte moi Mike Nzamba fungwe ba porte na yo, Nzamba zo memo quelque part, azo préparer on a quelque part. Biloko ba kisi on obo mabana o siko kisi yango sombi yo moko zuzu. Ah, on a habité ngai venande na bota na. Donc c'est vraiment na habité quoi. On fait toujours que les billets comme vraiment derrière ko chiter pour to kanga cordon mité. Quand cordon to moni na kata sina bana pour to kuti avant de plein de répétitions hein, to kuti bana. On peut toujours la musique, on peut bimisa vraiment. Mais dans le tournage, pourquoi pas tout le monde a bangoté? Dans le tournage, pour vendre la bouée, mais il y a un cordon, la douce, Sarah Masiala, pourquoi pas? Bon, Sarah Masiala, la douce, basée sur la Sinac depuis un moment. Donc il faut déjà voir que Baza ban un Sinac, mais Basali va chemin à Bango. Bakoli, Baskomi vraiment dans la Bango. C'est une bonne chose. Donc, basé sur actif à Sina Belinda, beaucoup de gens basés sur actif à Sina. Voilà pourquoi. Avant Belinda Bazala, tu as Mamie Lachat, tu as Charlène Benz, tu as Bango pe baleki, Dina Baye, Belinda Baye, Sarah Masiala, Sarah Masiala pe na tourna on pe bango baleki, to yepi na ba président so ba Maria, to ba Marceline, to yepi na ba ça veut dire chaque saison, ils allaient donc chaque saison, toujours recruter, toujours former. Parce que nous avons besoin de formation. C'est-à-dire qu'il faut pas guérir. Pourtant, on continue la TV, justement, à nous comme lesbienne, à nous comme PDT. Mais il faut aller d'abord d'abord jouer, aller principe à Sina. On a une partie. On a aussi un grand groupe, on a dirigé pour le moment. Parce que nous avons un Matadi. Donc pour le moment, j'ai un grand groupe avec beaucoup d'acteurs, de talents, de belles femmes. Nous autres tourner puis filmer. Bientôt, nous avons une chaîne où collaborer.
Donc, Sinark, c'est une vision, une très grande vision. Tous ces gens-là que vous... On est à la TV, Marceline, Petit, aussi Dubaï, aussi moi, vous payez à Dubaï. Vous avez Salim Sala, et mon ami sur le Petit Nanganani. Conseil, il y a un bango. Conseil, il y a un Sinkyo, il y a une série télévisée professionnelle. Tous les gens qui ont maquillé, ils ont 2 mois de maquillé pour préparer le film. Et ça, la maté. Tous les gens qui ont Petit Marceline, Nani, Maria, ils ont tourné le film. Il y a Siko na TV5. Même moi, je suis vendu à répéter. Mais à la TV5, devant la boîte, et non, A+, pardon. A+, pour vendre votre. Ah, t'as la petite de son mari, Sinal. Président, par exemple, un film. Donc, nous, on prépare les enfants, on prépare les acteurs, et puis quand on les propulse, c'est pour qu'ils fassent un bon travail. Ok, félicitations. Président, tout le monde peut te dire que tu as évité sur les bonnes années, tu as évité sur les loso, les semoule. Non, non. Bisson na kata Sinark, nous avons la politique, nous avons la politique du social. Ok. On a bisson la rock, avec une initiative, politique du social. Ça veut dire, tout ça là, chaque lundi, tout ça, c'est moi, mongo, acteur, volontaire, tout ça, c'est mongo, tout ça, moi, bilogo, lelo, tout poni, mutubwende, barozo bilogo, lundi prochain, mutu nyonso azawana akozwa biloko na ye na tour na ye tosango chaque lundi 2 personnes bakozwa lundi wana 2 personnes sous bazui lundi wana 2 personnes sous bazui ka ndenge wana tokende pour mutu nyonso a se retrouver quand même que baninga nyonso basangiselinga mo eloko bapesinga baninga mosusu basangiselinga mo eloko bapesinga. Donc c'est une façon pour nous d'encourager aussi les jeunes gens car te bato mosusu bayaka baye kosala mosala moi situation eza pas moi bien te. Moi, Boye et Rosungaï, quand même, mon Sinark, c'est une famille, tous se motiver, tous se soutenir. Et bah, ça, voilà. Bon, Cordon, merci vraiment. Moi, top. Et si biso, tu as vu que tu belé, nous avons mon avons absence, nos commandos, na matadi, l'autre yambio, awa, moi, bambote, nous asuka, ma salutation, moi, conseil. Bon, à chaque on a la matadi, certes, avant de nous connaître Mikolo, mais ceux qui filment les alliés. Il y a Sinark, dans Zongaga, na tournée, après na Zongi. Mais il faisait quand même, moi, à partir de moi, les colos, bon, un pièce, na yara soupe, donc, moi, les colos, net dit nana, a bengangai, junior film yoka ka, a tindelinga benado, billet, penza banini, a louelinga na taxi, zuinga na matadi nanga, na tournée, pas apesi kape caché moi bien, na Zongi nanga. So benga bongo na yara nanga, na yara pour ça, publicité, nous sommes dans un contrat, na bato nini, il y a vaccin. Il y a un programme national à vaccination. Donc chaque fois, il y a un junior, donc ça publicité moi ma vaccin. Na ye, na tourner na zuila na zongi. Donc Sinark pe Sinark, toi la projet moi ko règle. Talara yo cordon, tout ça na ko bongisa na partir kuna to yende, toi bo préparer États-Unis moi photo qui est bientôt. Donc on va préparer États-Unis en décembre avec le groupe Sinark aux États-Unis pour une activité. On va préparer en décembre. Toujours préparé activité en France. Donc, président Sakuna déjà Bongissa, donc on connaît tout ça, spectacle. Dans tous les programmes, nous essayons de faire des scénarios. Il faut faire le groupe, ça peut moi le coup. Il y a un groupe, il y a théâtre, groupe. Les autres métiers on va scénario. Groupe et maintenant et travailler avec groupe. Nous avons dit groupe. Oh bah faut vendre bah répéter bah les caca na TV bah sinon que combat sinon que parce que le Seigneur est avec nous. Ok, vraiment. Dans ce pays, vous abonnez à la page télévision, vous commentez, vous s'abonnez vraiment. Bah, surprise, c'est belé. Les gens ateliers au Kangi, bon, on colopé à tournage. Bon, au moins, après, on reçoit la bino vraiment, escape à cordon vraiment, à l'autre tourner. Puis ça, la bino. Bisous, bye. Capage TV. Capage TV.